fula fula eh. Makamwa kitoko na Kongo fula fula eh. Ngoto yo kabile na ngacha fula fula. Olinyo actualité, kota na kacha fula fula. Émission politique, kota na kacha fula fula. Makamba mindule, kota na kacha fula fula. Marketing et publicité, kota na kacha fula fula. Olinyo fula ma, kota na kacha fula fula. A Congo fula, a Congo fula fula. A Congo fula, a Congo fula fula. A Congo fula, a Congo fula. Olinyo sala na actualité, Congo fula, a Congo fula. Baye bayo partout, Congo fula, a Congo fula. Information kitoko, eshani ya malunga. Nakata jumbo, Congo fula. Fata Pro Music. Généraux Capé, Massif Vite, KM. C'est Vango qui toque la ti sexy. Posone pete nde timilike. Aso denda pesi shimi bayaya. Bakwe imayanga na miyo. Bodongo qui toque na lelio. Photo love kakanga na yero baby. Yo pia mamuzo bizataki za comprendre ngo te. Ba pays na pays on a tindi on fait na copier ba réponse mais kama nebo na comprendre te point niveau. Fait tika nga politika nga pa nekimia. Yo fa ko sala ka o seli mama de fait ozoti na. O binga bloko anelia nga zo ta la prof na mona ke prof ala na biso na tindi ko papier copier bongo zo ngela nga meyo manèvre. Na mo pe clarté. Si c'est pas pour intérêt sinon on doit ngakunda utambula matangambule ba. Ko na uzo anda kutipa. Problème ni grave. Non, mon libanda binganga mirmate comment classe pas limia non mon ça va bien qu'est-ce qu'on va faire mirma ndako ndako to solo ça capable problème dit na ambu c'était déjà 3 semaines en gros 3 semaines en gros tout ça bien mais kenene ki muna médecin qui n'a pas muna médecin tout est bien moi qui non hôpital maman même hôpital qu'est-ce que ça même hôpital mais n'est plus sur la tête ba uniforme oyo c'est sérieux ça nini ka c'est sérieux ya c'est sérieux vraiment ndio ça za zimi nana zimi mtu baluka ngakabo mirma na ash no zimi totanga nanu bo tango yaka le bake yoza aju ete mi mosali mabemi maboiti sikola ze musuka ndeni na classe sana na mpilo kwa ni pizza na mona na ozo na bota so na boti comme ça no bande na classe te bota simba te grâce pour simba na age na yo okay bota yo mona za mwana oboti so mwana nasani kuna ngami malongola kazi longola kazi nga ba film susu ba yamu susu ananga yo sukenda kutiba longola ba tuzi mwana tinga yebite me yamu akoti na biso ayebi ti par de ce que yo sala ngo déjà tout le ba bongo nga sala ngo na mbali tenga linga mbali nga eza pe première fois na vie na nga pe loka bopi ko me na donc funa garda ngo me na ba te funa solo na tuke pe na yo mi pensa de temps na yo ni ça makambo 9 mois 6 mois ke me robota ndete ana yebisi mona isanga mutu tino ba pardon na isanga mutu te me pona ngande kolonga obote longo na yo kotanga classe ayo mais la personne non réponse la yebi pété na yebi c'est Vango qui toque la ti sexy posone pete nde timilike aso denda pesi shimi bayaya bakwe imayanga na miyo bodongo kitoko na lelio photo love kakanga na yero baby sala nanga baby dance for me baby nanga dance for me on comment pas mettre na solina adina ngai ba ça l'examen bon question ba ça moi si examen à ça moi test ya grossesse on n'a pas de problème. Et nous, ma fatigue, on a mis ça là. Oui, comme le banza, ça c'est mon idée. Moi, quand je fais, Amina, moi, ça n'a pas de salaire, il n'a pas de manière. Le bar a pas de problème.
tika ka porte bulu ko ba lena kasi to usulu nisco wa bisina pasa nga test à grossesse ni tanga senga pe test amina nga sebo to disco kusala be examen nyonso nisco tanga se pe test wana usina ndi za retard nga bi ko moi za retard ni bon ba sembla bona retard na zemi wala nini Uzana nini? Oh, ne singa kindo za boza zemi za ngona nuba semaine nga bisema kwa meza za zemi zela lonsh malembe wala zemi kuna zemi ndalo bina ngasi koyo bon ata to sai so be examen mo zo bakisi za te fo solo na kolo zemi o yo yebi kama kama ndiza la kashia zemi ngoza ya ba semaine to ya ba mo ze semaine ba semaine atsala na zela lundi mardi mercredi eza yangati pardon eza yangati tukeyaka tukosana nga bajona na oka nzoto na nga bien te ndenga na ye na ya koyebisa bajeni ongo na osasana bien soki eza ba semaine eza yangati eza simple sikofo eza neti ya mwa po koma ya yo kosala nga baja buzoba te oyoki kosala nga baja buzoba te na mkolo kosala nga bajana te bongo so baje bajeni onga vraiment osasa yo na so masolo zemele za ngai te kosala nga baja buzoba te eza ya yo babenga ngolo na si ya kanon boya zala mkolo mongoni boye eza noni tana tuzo ko ngo sona ngai sikoka ngo pesa nga pasi te nabi eza ya ngai te tuki kuluka tomona mutuna nga ngoni ngai ngana lala na bamesa zandu na yebisa yo kobenga nga bongo te tuke otanga lo banga ke zemeze te pona ke luke na mobali moye buzoba boyeko ngoni bo na bete yo bajan zoto te luke na socio moye buzoba boyeko ngana lo bano zemi pona banga ke ya 1 mois pour poison ya yo poison ya 1 mois na to kende ko na l'autre journée l'autre mardi autant là tout non jour pas ma couteau yeba te on look la solution na ganga te na expliquer yo ouais vous so ba chukeyoka olinga bi na yo chukelo mboto ntoli moni zem ozolo bana mosona kotia sona bimi na zema ozolo sona kutio ozonga mabi tukeyo sesa ba gère ben intimidation ba no sanga ena zala libu polele dans na zuize misiko tango ba nga longo sa so ndenya ngona no yoka te so no longo makona nga no kina ninga maleme tuke oyebinga bien oki olinga tena na simona nzoto ekoma mususu siko tuke no maleme tuke no maleme tant no zo ba no pema kama solo ke oyo za mkoze mo bi na ebise me ote bodongo kitoko na lelio foto love kakanga na yero baby sala nanga baby dance for me baby nanga dance for me bango bebe azali bebe bango bebe otile na sebongo pozo mona nga mama zoba na zolo bato ndeni hein non lo bana oti nzambe nanga oninga na mona Mirma na nyonso nga asali mpo na bino merci opesa nga lelo yango wana lobimisi nanga mama zoba na mokili donc nakolisi nanga mwana moboye natangisi ye après na nsima kinzo yanga bazemi ya buzoba yebisanga exemple ya nini opesa leki no Patrick yebisanga en tout cas niveau ya soni oyo mama s'il vous plaît non supportango te non supportango te no vanda na yo te donc ozobima na ndako na nga maman pardon maman okende wapi maman okende wapi wana question ozotuna nga zela sikoyo nalaki so chemin oyo okendelaki na ndenge okozongela so pour la deuxième tour pardon Patrick sula na mama limisi awa mwana pasali erreur Patrick nakanisaki ozali mon côté et puis ozoloba na ye ke makambo eyaka donc yo omoni yango eza normal mama eza normal te mais grand seigneur mpe kaka aloba mobali yango te maman sobukinga libanda na oke ntango wana oloba napesa ona ndako na ngaka awa na demere kobomba buzoba na yo kofukamela nga te telema en tout cas pardon mama na osala ndenge nini mama sotikinga na oke wapi okokende place owutaki parce que awa na bando leso bien te awa nyonso ezalaki bien mpo na yo te donc il faut kende place omonaki ke
eza bien mpo na yo oméritaki yango niveau soni okisinga noloba nini na famille ya papa na yo yebisanga noloba nini obimisanga mama zoba ongasa mosala punda mponi osalinga boye mirma nasali yo nini nabanda na bato nani mama bato barespecta quartier mobimba niveau soni oyokisinga makosiporte te mwana nga alimbisanga masiko akende wapi ya mirma lobakasi mobali yango ti oboma mobali ya mokolo amwa moke te nyonso oyo asalinga ayebi mama limbisa ye kaka tosola ti ya mirma me baloba na yo ti asiko oboma mobali siko okende wapi ya mama benga atiki na ngai kasi bosema makambo na bino mibali omoni eloko mosusu mikolo baoloba zala wana po aporte kozala te mpo loba bilobela ngai na moningo te bilo mosusu ntongo biza makambo yaka baobengelanga we baobenga yo kokilanda mama ti ndenge koti kuna kolande po sengeninga pardo mpe na etikalaongo manke ngo mesana ongo manke ngai ti ongo manke ngo bikina komi état de faiblesse o manke nga te nde mamokena saki yo wapi pardon nana besoin nabwaka saki oyo te bamona bayeba nini ezoleka na ndako dozwa saki oyo na kimia tende nango ngana tokabwani naza mama na yo te bosana na journée depuis lelo bosanaki nga na mama na yo donc nde napesi boye so nabaluki boye bima mama okele mawa te amwana ti mama bima bango bebe azali bebe bango bebe bango bebe azali bebe abota mwana ye apermettre te mema mabani apasi oloba boye bangabota te bona abota kaka yeti yo mpe ozanga makambo problème nyonso baarrangeaka namoyo na saki awa mama bwakinga libanda mama bina ndako ni obukola alpha batar te noyeba te noki wapi fatu nobaluka wapi oyebi makambo cuki asalinga cuki awangani zemi oyo ye nozombongo yango wapi nake elongola ata zemi yango kasi nake elongola yango abangaka mirma dès le début nayebisaka yo oza zemi obisingaki ya bakeke semaine tokenda biso na kotika olongola obi nanga likengasenga nasala yango yo kolongola zemi te cuki ye wana awangani zemi na ndako mpe mama boye na basaki boye oyelinga awa nakomprendre te nga osala nini nakosenga yo te efata nafanda awa atana nalukaka cuki malembe soki nakutani na ye comme si abikeli na solution mirma nga nafanda awa nafanda na grâce nafanda nga moto ebibi tofanda na grâce epuis la ndako nanga te ndaka mama songo na ofandi so andingini mama azalaka te tina bino mbongo na mosika mama koyeba te soki so moto obeti lisolo te grâce aza na ye grâce yaka nanu leki na ngai mwana mama leki ya moto boni mwana azoyaka monene bien leki na ngai vanda yaya vanda na ngai tokoka famille yaya toza famille boyini moyi toza libanda yaya so problème ekomeli ngai namonaka bato mosusu te bino bato bayaka bato mosusu yango ntango ozwi ngai ya mirma oloba mingi bepo anini pome eza wa grâce mirma ye na ndako nango babengani ye afana sukuna te parce que ana zemi yango ya kosenga biso aya kovanda awa tobanda biso mbalenga mote wana bengi yo po yoka d'accord non tobanda biso mbale nde kozala biso mbale po mama nafuta yango
biso to kokonzi mais bon maman koloba ni maman ko ibate so to ndingi maman na téléphone mima bongo te ko tsaka shosho bongo te ko boya pe yo vanda ka kima to va to boma moto o vanda pour en attendant hein grâce tu comprends avant non pour en attendant ne balobaka avant non ndambu soki makamune simbi na maba nga songi kuna pa bango biso ape bana to bokola zemi te po esimba te grâce bokola te to ensemble kaka umbenga kuma classe amesana kotsena ngai tell grâce les sac bango bebe azali bebe wo bebe yeah ringa na okamwa yo lo baluki li mirma butambola na ye ma mosi bokina kana ye lo comme na zemi yo mobu ya zemi wana ah non franchement la regretter na comportement makasi ina ngo ezanga oui tu ebi koza mwa mukie msu mobule na mwa mukie ko mwa sa koma desa mosa ilo zemi yo benga le kwa mbua kwa ni bimba bosala bongo ye mo ta problème pas maman bon problème ba ko finge chaque jour ezala ka te tu ezala te yo ko wanga na mi matin moi na zabu o wanga na zemi ya mi matin o wanga nyango déjà ba condition on ngai vivre na ngo hein boyebi te condition nini est-ce que la vendre na no liboso un an eza chez bisote eza chez ba masa na ngai sosko na ndimi zemi wana macha mwana posko ye moko ana tena ndiyo ya osani yo ne mobali ne solo déjà na mima la bibo zemi wana eza yanga te eza yanga te yo comme ça ngati zemi le yo tendingi nini yo bobimana mima mosa mobali to zemi za te eza na yoka eza na solo na ye déjà soki otuna ye dalo solo mo munyoso zemi eza yanga te nga ka compétition tu ke zemi wana eza zemi na yo ko wanga na mima te jamais eza la te omni no lobana umenga na biso ko wanga na mima te na ndeni nga na yebi na mima ba nyoso tu ba yebi na mima na bibo so ba tuno so yebi nga so na mima so ko zemi fona ndima te mona yo te fatu yoka wana bisa yoka mibali zemi wana eza yanga te 1.13 eza yanga ite déjà na bizemi eza yanga ite ekoluka mkono ngosili tukomita mabe na mbula ndenge ezobeta makasi bona balabala yo wanga ni mirma epa na ye modi na pa na ngai est-ce que yo ozo comprendre hein ok merci ba pe danger pété ba boni lo pété ba pété mais oza mabe mais ndamba ofuta ye yo ka sala mawaze masala ngo bongo o timwa mwa batu zemi ayo su zemi na yo wanga zemi yo na mona clair te yo ndamba ofuta ah bongo nde ala mbule siasa na kile ko ya sabotage ko za nga ka songa na yepa na yo oko ya manga bien oko senga na pardon ko yo denikre mima ayo ko la pa na ngai nga na yepa na yo pona so na yo mo o denikre pe na ngai mbule siasa okay mais ata nzela to mais eza yanga te pas mal zemi eza yanga te ipuni nango seyo nalingi nanga seyo nga naloba na kraka nanga seyo nalapi o nakotikote o yo nde benisa nanga nalingi o sala pe gauche nanga nazala pe parce yekde uzuma mkote ndini mama bebe nini yuko kitu mtata mwati bujikamu oh ndini yaya moni na munu bino sepe makasi ninga na munu ba uniforme odu kanga malgré ko eza place soni na côté musuku nete na benzo awa tanga classe leki nanga tanga classe moni ngaye moni nga richesse na ngai ndini ninkasi ndini classe zo kendeni classe ekinomobia ngubika sini no taro kaka nazonga mo kamana libandana bakamano daina tutu basana daina tutu kutumba kamano eza place asoni bazana bango bien sikolo bini transport tome transport ngala uzwa 3000 wapi ta yo moko ndeni mama kama sani bien tu kina ndako asko a raisonner tete bo ta boyo otala ngata boyo otala ta mwana ngi mama kumna sa mwana kama kasi mo yebiti
Après ça, on a au talo, on a un dingue, on est la classe. Ma pizza quoi au talo là? Ça va. Ah. Ça passe. On a un 3000 fois plus sur le maman. On a zongo. Moi on peut pas avec ces six là, on a 3000 là. On tout le bon, on te met même d'attitude là. Le deux sont en train de faire un peu de pardon? Les petits n'ont na kutala bino na zonga to na yanga mone na mona tino comprendre ngote ya le busunga me kwena mona ti sikuta mama le bina ngabongo na zonga na tika ko tika mona epanani et pourtant le bagi ngongo yo lo baki nini o répondre kini mona lo bana ebiseni jama mama tadisti tika mona na nini mona za mona mukisweketa kuma tena age moko bini ngai na yebaki na tiki ebo c'est fini bébé na tiki ebo siku mona ngaza mukibo na tiki ponga na zonga ndo parce que na la pongi vraiment ya dek na ngai mais moi kini kasi boso na mama kaso o lo bana na kile no na ya no na sola na e comme ça peut-être o lo bati motema nanga lakela epuni nango seyo nalingi nanga seyo nga naloba na kraka nanga seyo nalapi o nakoti kote o yo nde benisa nanga nalingi o sala pe gauche nanga nazala pe droite bube totambola ensemble dans la vie babango nazali nasir naza mama zoba te na mama zoba te ndenge na Cindy Patrick abenga yo ozonga na ndako. Alors na pesi yo une deuxième chance, nabi deuxième chance, troisième eza te. Nayoki ba conseil ya bato mingi nde balobi na nga ke otika mwana na balabala bo eza bien te okozwa problème tout et tout yango moni nabengi ozonga awa mais eza te pour créer ce deuxième problème. Mais Nassir, comprendre la souffrance à l'Ibanane des années. Comprendre que les Libanais va souffrir. Alors, pour nous, nous allons nous mailler. Na lingi koyoka obeta lisolo ya mwana wana ndaku na ngati. Kamwe. Mama. Mwana lobaka etika la bongo. Soki ozana besoin ya kozongela éducation na yo, kozongela classe na yo, ozonga ndenge ba traitaki yo lokola mwana na ndako oyo. Donc, na lingi koyoka lisolo te. Et puis ko bima na yo awa, eza uniforme na nzoto, ke classe. Et puis retour pour na ndako. Na lingi koyoka te ona kendaki pa nani o mama soki nini? Non, et pas na nga bongo te. Nga vivra bongo te, na kola pe bongo te. Alors na ko peso eloko mususu te onga na nango te. Ona lobi yangwani tikali. Est-ce que ozani eloko bakisa? Na lobi na lingi te. Je m'en fous. Parce que maman n'a pas dit qu'elle avait cassé. Ouais, il faut qu'une question, on a répondu. Ah, Bini? Non, il y a un peu d'eau. Mais qu'est-ce qu'on tient à aussi? Nandinga mabeto mungu mwana ana opingu noko ngani na abu na kuma masalo kola yo mtuteki mwa sizi msko boti balobi mwana na atika na ka bompo uzongela ndi TV uyoka niti ndini sula na mama pardon mwana mais ya yemo bindi mama sala kati mama sala kana ibi kote mama masikoyo oh chita suka ba pesi yo uzo opportunité sko malu na esa mama ni je pose no d'accord mais na zanga d'accord te mais bindi mama sala kati nga zanga liki na lobani yo ndi mtu odeside soki monola na mwana yo kayo soko katolia mama otikali nga likamunyebisa mama nga adibuna nga kasi
nalapi o nakoti kote o yo nde benisa unanga na linge o sala pe gauche nanga na sala pe droite bébé totambola ensemble dans la vie babango nazali babango bebe babango bebe azali bebe o botika bolingo na biso umela lovangana yebana kasi zosila nje na otambola kana makasi sule ulle sule atomo ulle mudo to sande Mima so uzolela yo mo bisida ko boka mona so ko mo lela pwane pepe so stokende pe ba jonso bazali to tima out bazali ko to boka isko wapi ko boka muteza infraction ebi la police ko ba be kangi biso exact yana makambo kutu soki ndeni ntobi makambo mama fini kai matanga mbula ntobi makambo mama nazonga na ndako nazonga na mwana te fini kai matanga mbula si ono kusana mutobi to boka yo mo kesu ma to boka ndeni kasi matanga mbula te zuye to tiki na nzela okay ni manga na comprendre ote onjo za tiko onje kana so force to boka mwana tengete ya mo lo mususu ko te buzala ke ta soki na muntu moka sunga ka so zaki otanga kana ote to longwa moi ba tingo wale ka beta so ke sa bien c'est mama ni tuki no tuzonga patu na sali mama biso nini mwana wa seleni za koko na ete mama zo malanga na zonga nda kuna tika mwana na ngaza mukiemo e vraiment ni manga na boyko o sa zama kambo ngana sala ko tala ko wana tena ko wana mumba bazati mama mwana sel mama nini tukitena ko wana ko lela no e panga pass na isa kayo ne bande mwana ozemi yo kanga te mwana ozemi yo kanga te muni sikoyo kikati na ngize ko boya mokilo misa sina mokitu ke no bwaka e zala te tukende kasi tukitseta wana kasi na mungu amba tunyo tubazete tukitseta wana komso tina mwana nguzo kitizika ana pesa ta mukongo kasi na pesa ta mukongo zela nanu bungi saika na kosela ka boitira boka mwana nzela na ipuna kina zoni pina ndako na kokate yo lo pozo zonga mama bino zonga ngana otika na otika na ye mais zala responsable ya ko otika mbongo ya bia ko okipe biberon na ye Zande responsable, zande responsable. Kote kote na ye, nyo surtout la ye ko tika ngana ozana ito va na grâce de va. Merci ma chérie, merci na yebite merci. OK, tout ça. Sala pe gauche nanga na sala pe droite bébé totambola ensemble dans la vie babango nazali babango bebe babango bebe azali bebe o Bibi, tu m'as tellement manqué. Bébé.
Et mon gars, c'est moi qui est wapi. Je t'aime beaucoup, mon amour. Je t'aime beaucoup. Azulu banini yesu masia. Kaembe yo bongo. Mwana munene bunduni. Azoli bien. Mwana munene bunduni. Waikala, ukutela na kute na grâce. Non saliba non sona papa Jean-Claude Samba na WhatsApp. Papa Jean-Claude Samba bien te bino nini te? Béton. Boni papa. Aza bito solini abika confinement. Makana ndako. Makama confinement oyo. Interprète na makamona Zulu baya ma. Oh monango. Na bote me na mesa na ye. Ya yu mesa na ye mesa na na na. Na ine biloko na ete. Na ine biloko na yango. Namone kaka kusila tani nzu ya bungu. Tu veux quoi? Bango papa Jean-Claude Samba lobi arc-en-ciel lobi. Bango na pas kosomba eloko donc faut ba lo bango nde ba bima kosomba biloko. Mawa vraiment bango kuna wofu ba kotisa. Na mafuta pe nini ka pampex nini na ina moto. Nangana eti koyaka soko tika te muntu na tante tinda kata na tigo cash numéro na mona ngana téléphone te okena cabine oswika numéro nango pesi babotini botela ngambo mutu motini na ngambo na ba tigo cash yoka téléphone shika téléphone na charge aosekisa ngai ya mpa ninga pato yo mona ka ngambi so ngambi kuna te patri kuna te na lobi boya mutu mo tindela ngambongo na tigo kashuana mais n'est pas mutu akabi tigo atindela pa mutu akabi na to récupérer mona so miloko na ye na sala bosa sima mutu akabi attention quoi ose kauka kesenga omeseki bien on moyena kumedisa te mama kuna lokwa alika ma chérie na oya na luka pe journée ya ta journée mobimba penza na fana na epe moni ya senga moni yo bango nazali bango bango azali bebe oh na ye apo na ye ka pona ye pona mwana wana modèle yo sambu sango de migranga o bwa kisanga na baba mbule beta donc na kuna tina no kusuti so mona ye awa ngaka po mwana mima niveau téléphone ile ka tena obengi na ozwa ete position ezo yeba na pete parce que mwana ana besoin ya kolia en personne sileki donc ne ba question ensemble donc on a ici grâce ngabi grâce je suis zati ngapi na osala te mbongo zati tu n'as pas choqué vous avez moi samba pena mien il pas na yo sunga osuki moi za poser quelque chose mwana wandeni ça n'est bien ngola nzambe akola yo vraiment sotali mwana wana textuellement yo donc comme ça ngando wanga na semi wando wanga na mwana wana yo eli ma mususu oyete po sanga bloko wana buzo bana na osi ngambo mwana ya poto poto na miliki na epuna pa pomper na mikoloni na zabu na okemo là vraiment exactement na mona $10 mo boye na pesa so pesi pesa biso biso ngi biso te ata ko muna mona la biso mona yete pesi yo te la pesi tuke kala si mazonga moto na bikila na yo pesi mbongo wana za mwana mai na bibongo pesi ta talita bande to rekina na miuma ni jo zaikina ye azamo sina mai banane na tango ko sombela pesa kaka na oye bake mwana wana ya moyo azama kiano pe nga témoin olinga nga témoin leki na nga yebi basolo grâce yebi sa mde mwana na zali mwana na yo na pembe elombo boko vraiment mwana na za mwana ngati déjà mais obi tiko yo mutama be akise mutama donc pas de pas yobi yo telemera mwana ngate okata mwana ngate pourquoi makoki ya ADN ezalaka tous ezalaka nga mono plutôt c'est ADN merci beaucoup merci pour ça merci merci beaucoup
na biso umela Lovangana yebana utakala Ma décision est prise et je vais t'aimer toute ma vie Loin de toi bébé je me sens vraiment trop fragile La discussion c'est pas vraiment la solution T'as la nengo tienga na ba confusion Si je peux bébé prends seulement une seule décision Ngato banguna peu sa position Tout ce que t'as fait bébé ça marquait toute ma vie Ngana yo jamais ton collègue une téléphone ezana mpona bajou wana nyonso tie te ebi nde tosololaki telefone oyo nasombeli oyo eza kaka mpona otia bajou wana te eza mpona osala yango bapele ezanga ntina te epuis kotambola nango bitambo atambola te mpo oyebi quartier eza mabe bakoyibwa yango telefone oyo nasombeli yo eza partout oyo nakozala na bando benga yo mpona kopesa nga bainformation si ye meyoma oyebi ti nayebi mama oyebi donc telefone oyo so omoni miyoma bimi badeplacement nyonso osala fo oyebisanga ata oza na crédit te kende ata na cabine wana epa trésor ozwi crédit aopesa yo mpona nga otie obengi nga so omoni camarade moko akoti oyo oyebi elongini te omoni ye kaka bongo yebisanga oyoki epuis deuxièmement ndenge oza awa kolanda comportement ya na ote omoni soni nini miyoma yokisinga Patrick mwana nanga moko natikali kotiele motema eza ka yo miyoma ta ndenge azongi wana nayebi te mpo nzambe akosala ndenge moningi moto azwa visu na ndenge mosusu mais chance na ye ekomi ya odimine parce que asa boti alors yo nde naomoni na bajeune garçon wana loyenge ya quartier kokendaka don naosepela nango te nalingi te bobimisanga mama azoba nde miyoma asalaki awa tout le monde na quartier bakomokondane nga mama otikaki mwana boye ndenge nini or yo yebi ndenge nga nasokipaka na bino bien epuis soki oyoki miyoma obetelo lisolo ya fan batard wana sundola kuma ke alingaki etala ye te ozwi mwa eloko mona kati ya ndako po amemela ye to nini tanga au courant ok epuis nalingi te okenda kotambola na bano aveni wana bana na bakomakoma baimpoli tout le monde atia bango na monoko nalingi te okota na kati ya baekiri wana ngai ezaka kobetaka play na bango esi nango ngai bimanga te moyebiso nde binasenga ko permission ezala confiance na ngai parce que ata mwana bana na bosa tokobetaka play be tobeti bale tosukaka wana en tout cas naza d'accord na yo en tout cas nayebi te sikoyo nakomo raisonner mobo nazoyoka mwa mawa mais en tout cas eloko mwana wasala motema mawa ezolongwana kotenir nga regard te komona nga mama mabe te mais nyonso naosala ezaka mpona éducation na bino lakisa na telefone naosomba tolakisinga te te mama tuna mpona miyoma asali mpona mwana sikandokota mwana te Patrick nyonso wana ezaka bien mpona ye Patrick eza mpona ye soki akomobima akende kotala mwana mobali wana akoma olande nsima ako azwa suzema mibale eske na ndako na sava ok totala toyebaka ndeni tosala botika bolingo na biso umela Lovangana yebana utakala Ma décision est prise et je vais t'aimer toute ma vie Loin de toi bébé je me sens vraiment trop fragile La discussion c'est pas vraiment la solution T'as la nengo tienga na ba confusion Si je peux bébé prends seulement une seule décision Ngato banguna peu sa position Tout ce que t'as fait bébé ça marquait toute ma vie Ngana yo jamais ton collègue une personne Na komemo na poto na lokoto yanga moko na kobalo Na kati États-Unis na Chicago kaka bino basi bolingo eleki nyonso nayebi so tika confinement moye eza te nayoka bino tete nasololi kuna graki na butu te yo bisenga nakomela message nakomeli message après nde akorappele nga na pele abengi nga na pele whatsapp tosololaki na yebisi no gg connexion alobi il faut bosa makambo wana ya bambongo wana mais pour ma confinement nde ezoboma bino
ndina bengi ya type soleil na liste soleil azali soleil d'Angola papoite et puis Samira pas bengaki merci ma chérie non rappelé yo ça va yo j'ai tout le Congo j'ai connexion bon Dieu. OK merci je te rappelle ma chérie yo tu Kuinga uselinga sinte depuis na oti ville na vanja zela ozela ozoya kate. Na bengo pe téléphone yeso no yamba te. Tchango na charge. Oh. Ngana benge soni oti na cabine. Na tia cabine. OK. Pona benge soni seke munda cabine na fungoli yango. Ya fatu. Kako yenga na quartier bon. Akutaya tantine makopole. Alobi azoluka mwana. Azoluka mwana. Azoluka mwana kusomba. Oh. Ubi titelo na nini? Soluka mwana usome telo na nini? Mwana sawa. Totika ikaka. Yo. Grâce. Yo sotika mutu na vie nawo. Totika mwana pwani. Na utuna uti. Kasi tozoluka mbongo te ya fatu. Mama kuna zobenga za posa mbongo. Batindele kuna ya mboka. Toza mbongo wapi? Totika ikaka. Encore kuna pe mama ba lingine yeti. Totika mwana biso tozwe mbongo. Toyebiseka mwana kofi. Mbongo bisa siwebi. Ya fatu na yebi makila bato. Esprit dis-moi bien maman n'est pas dérangé biso pour mbongo. Ça moi ida bien mais ce qu'on se dit mon trip ça mi amani. Mwana kufiti. Mwana kufiti. Dozo ba mpe mwana kufi on a l'aise. Toyebiseni. Toi pe na choté Wewa. Towela lentera mama. Mama nde mutana posa mbongo. Yeye nde mutalibana. Mwana obe balingi na bon yete siko. Yo gasi yo ba musa l'aise mwana banda mais avanda awa atikela mwana aza camarade na ngaza camarade na yo. Aza camarade na ndeko. Siko komba kanga ndeko ba pona ne mama to camarade. Oyebi pesa mo soma vanda. Nazwaki pe numéro neza ya téléphone. Donc lobi tokoki kuna lobi. Oui, toki. OK, bon mais te meyo ko lobelo te kanga monoko na yo. Grâce na yebi dra polo bomba alkamute. Na yebi. Bango. Yazali. Bango bebe. Bango bebe. Azali bebe. OK, maman boni. Bien. Kombo nani? Kombo la souci. Petit ça nanga sol nanga ebisina nyoso. Donc, toi on a problème te yunde so foloba. Moi naza na ye et puis ça na posa mbongo. Posa mbongo. Eh ya, non, tonale kino ya pamba. Dina bina na posa ndi ya mwana. Mbongo yelo ko pamba na mbongo. Posa mwana ndi na sana. Donc on a na petite terre na yo. Est-ce que kina na posa ndi ya mwana? Obali nanga ko mo déranger na makasi ko na mwana. Yango na posa mwana. Yango na tolula na ndeko na yo. Aisina ki bwana mwana na ndako yo. Est-ce que oya to solo abik funa na grande sœur bo solo la naye. OK. Bon, yo pisa biso mbongo biso de yelo mwana. Montant ka zango posa za $1000. $1000 to kati bali. Hein grâce. Il y a $1000. Biza mwana bo moya mutu mwana to pesi mwana to longolo la base. Yo besoin mwana. So on a besoin mwana au disté montant. Au disté ndeni. Ato la boza kwa. Hein? Boza kwa. Ah, grâce. $300 te mwana $300 na ndeni mama tayo moko. Ah, te matsa monta mwana za mwana yabo moya mutu to pesi yo mwana. Te mama bakisa $300 ya mukie makasi akayo moko. Basungi yo. Eh, ya mukie makasi. OK. Grâce. Et puis comment il y a nous faire? Pas tout. Na luna lo yona. Pardon. Nga penda ça na besoin moi. Oui, on a besoin de bon ebeli. Donc ça mbon pour la posa mbelo. Na besoin moi na mobile na faire besoin moi. Toi qui me suis gâté tout matamata qui.
ndeko na nga koyima na motema te 5 osola bien te grâce moto nini koyima na motema te nde naza mpe na susi nde ya mwana wana susiamwana mbongo bien mpona mwana nga te basimbisanga kosimbisa eza risque bongo te grâce bongo tantine solola pour mama pour mama 5 elango mbongo na boyi te mais akayo moko yango wana sola bien mama sola bien rasimbe nanga awa sola yeti tantine pour mama oya mama balalisa biso parce que biso tobana risque makasi bakokokanga biso solola bien boyedenga mpo naza nango yango wana so botiki ngai naoyeba te kopango déjà boye botikango te elekanga kaka pardon oswika na 500 wana 500 kama omuta makasi ye mama masuzo omuta makasi franchement ok c'est bon pour mes gars osende ntoya na mwana oyelanga mwana apesi bino 250 dollars otikeli na mwana après quelque temps taba 1 mois oyosoza su 250 nyonso obungisa te andako na ngai yo awa ndako na ofanda awa ngomeza te nga akei naoya na mwana tanga aye te ya oya na mwana me toyaka biso bale biso mona obongisa mbongo otosila na bamoko merci beaucoup oke malamu aozela kaka bino Fula, Banque mondiale, exemple à suivre. Émission kitoko na Congo fula makamwa kitoko na Congo fula ngoto yo kabilengi na nacha fula oligno actualité kota na kacha fula émission politique ngota na kacha fula makamba mindule kota na kacha fula marketing et publicité kota na kacha fula oligno fulama kota na kacha fula a Congo 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 fula olino sala na actualité Congo fula fula Banque mondiale exemple à suivre émission kitoko na Congo fula makamwa kitoko na Congo fula ngoto yo kabilengi na nacha fula oligno actualité kota na kacha fula émission politique ngota na kacha fula makamba mindule kota na kacha fula marketing et publicité kota na kacha fula oligno fulama kota na kacha fula a Congo 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 fula olino sala na actualité Congo fula a Congo fula bayo partout Congo fula a Congo fula information kitoko eshani ya malunga na kata tumbo Congo fula wakabashena mikela na fula déjà Banque mondiale exemple à suivre Congo fula il est partout mon Dieu a Congo fula 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 Congo fula chaîne internationale pour la actualité na bino Mikili partout. Congo fula nezo fula bato fulanga Banque mondiale na kende liboso fulanga yeye no mama wo fulanga yeye yo baba fulanga yeye yo mama wo fulanga yeye nganga ayeye yo bankyo ayeye Congo fula fulanga yeye yo bankyo fulanga yeye yo mama Congo fula nde makambo avec DG Banque mondiale exemple à suivre yo bongo on est où l'a dit